jour J concert affaire egole uti kobeta mabandeko na ngai toyoki bamusu balobi asali mpiaka bamusu basali asali pile eske eza solo faire egole asali mpiaka e tokobeta lisusu masolo ya elamba affaire kitende babi faire egole alati kaka ndenge fali alataki tokoloba nini faire egole azolanda kaka lokola fali to azokopie fali e likolo nango bandeko nanga tokobeta pe lisolo ya mbwakela po toyoki kuna vraiment mbwakela ekeye ezongi faire egole alobi nini libanga nini faire egole abwaki e tokobakisa pe lisusu likambo ya bachroniqueur na bachroniqueuse baporte parole parce que ti lelo bandeko nanga toyokaki Virginie Manganga si azwaki pepo pour alanda délégation à Paris. Mais ça fait déjà 3 jours avion ekokita avion ezaka likolo. Est-ce que avion ane kangami likolo na mapata to ese kitaki Virginie nde abatami. Voilà, mbote na balandi nyonso ya la grande découverte TV. Abonnez-vous, likez, partagez mes amours. Nalinga bino mingi kande bino pe bolinga biso mingi biso tosala juste analyse na ndenge ya mabete tolobelaka ba musicien na biso nyonso en tout cas to encourageaka bango déjà tokoloba félicitations na faire egole Jésus de nuances kaka ndenge ya ozaka ye vraiment balobi atiaka mutu asala bajete apréférera na ye batu babenga ye babenga ye malanda ngulu nde tolobaka na lingala ke azala l'échec apréféra pena babenge malanda ngulu parce que ye aozaka soki fali atie mutu ye pe ayaka atie mutu ekenda pena bongo tomona bafere egola azekwa malgré azekwa aza wana ye mpiaka eza elamba na ye po ye aza mokonza mpiaka me ye pe atiaka toujours mutu aza courage e héritier wata pe azangisaka te donc tomona bamisien na biso ebele oyo bazala vraiment ke te tomeka fali azokende pourquoi pas biso bakendaka nango vraiment bongo en tout cas bravo artiste faire egole Adidas Arena toyebi que eza les 20 na les 21 mais déjà les 20 euti obetama bandeko nanga yango pe toyei kosala mwa analyse moko ya vite fait par rapport voilà bandeko nanga lelo vraiment biso nyonso tomoni faire egole concert ebetami na ndenge ya mokie te tomoni Adidas elatami tomoni Adidas esombami en tout cas bakolo Adidas se retrouver par rapport ya concert ya faire egole parce que kosa pe te to se voiler face te faire egole aza pe na bagolwa oyo ye oyo balingaka ye nde tomona bawario fali aza na bawario na ye ata ndenge ye moko alobaka baza ebele te me baza partout mais faire egole pe aza na baoyo ye bagolwa oyo basepelaka na banzembo na ye oyo basepelaka façon na ye ndenge azalaka oyo basepelaka même na elongi na ye voilà yango bomoni lelo concert ezalaki na Adidas Arena en tout cas ezalaki opesi mbwa abota boyi ebotala kaka na poto vraiment mikolo tellement eleki baane ebele bamusicien babandaki su kobeta te alors Fally Ipupa oyo vraiment aza mutu fo tobetela maboko ata toboyi tosali mokili na biso Fally Ipupa aza number 1 aza mutu vraiment ya kobetela maboko ya kofélicité e ya kosenga pe merci na ndenge asalaki nyonso mpo ke miziki ezonga na poto preuve ane yango bomoni faire egole akei abeti e babokechu esali ke babokechu bachange langage lelo kokamwa komona bokechu akoloba ke akosoutenir faire egole par rapport ya miziki na ye par rapport ya concert na ye ça veut dire que démarche au fallait à salaki en tout cas ba musicien bozala hypocrite te en tout cas aza mutu ata bolingaka ete aza mutu vraiment ya ko féliciter et ya ko remercier par rapport ya art o ya salaki ya ko oser
ya ko signer ba kombata pour que lelo musique ekoma nango ezonga kobeta vraiment na poto nde tomoni Frère Egola beti boye ba kombata kutu ba appuyer lisusu. En tout cas bravo artiste Fally Ipupa et bravo na Frère Egola o pa ndimi ko risquer atie vraiment mutu na ye po abeta. Et voilà bandeko, mais avant tokota na mambo concert to comprendre te bandeko na ngai Frère Egola bimisela biso Virginie Manganga parce que Virginie Manganga to mona ki auta ko poster que ye aza déjà na avion azoya ngai ye yo ça fait 3 jours azaka likolo avion tozo yeba te avion we kangami likolo avion we kangami likolo ou bien esi kitaki abatami na ye na Paris anga surprendre bato ou bien Virginie avion esali crash parce que tout comprendre te aza ndeko na biso toza na posa toyeba akei to akete oui apostaki akei mais akomi ou pas parce que toyebi balite akanda bailunga ba macarous en tout cas batikali batikali bagouve bango nyonso mais Virginie to comprendre te toyoki ke akei mais siko tokoyeba te akomi te to akomi abatami. En tout cas Frère Egola bimisela biso Virginie na biso tolingaki mingi ka ndenge azala wana na comportement na ye na kiya mokolo na ye nde bato bafingaka ye na kinyonso biso tolingi ye kaka bongo. Et voilà déjà lelo concert ya Frère Egola ebetami. En tout cas bravo na Weranson, président Weranson alakisi vraiment ki bo papa na ye ayaki ko soutenir mwana na ye Frère Egola oyo abeti lelo na Adidas Arena et tomonaki pe Fabricas pe a soutenaki en tout cas maloba kitoko ya encouragement envers ndeko na ye vie na ye awenge malgré tomoni héritier te par rapport mais tomoni mwa quelques bato oyo ba féliciter ye ba soutenir ye et ba encourager ye en tout cas boyende ezalaka tango ndeko na bino akobeta libanda faut vraiment kocha maboko isalaka bien faut vraiment kocha mwa maloba kitoko parce que ezalinda like tourna yo tourna nga ya ye tourna nga pe ekoya. Voilà et concert ya Frère Egola ebetami bandeko na nga na bino tomoni concert kuna en tout cas tokosa te na se plein vraiment ezalaki mais likolo toyoki mwa ba vide ezangaki te mais c'est normal. Et azana 2 jours à concert to moni pona lelo et pona lobby dimanche pe to za surtout ko mona kaka ndenge ezala mais souci ezala ki abeta plein ou pas Frère Egola abeti en tout cas abeti concert na eleki très bien bangolwa ba se retrouver ba sepeli bana poto ba se retrouver malgré ba vie des aki ebele. Et ya pas si pe to moni kuna en tout cas ba golo ba bengani Denis Lesse mais to éviter ce qui réellement ezalaki vraiment Denis Lesse parce que ndenge to yokeli Denis Lesse ba bengani na kati ya Adidas Arena et to comprendre peut-être Denis Lesse elo nini akenda ko luka na kati ya Adidas Arena parce que aza mutu oyo alobaka selon ye alobaka ba vérité sur Frère Egola mais ba golo balinga ba vérité wana te. Biso nyonso toyebi na musique na biso tango ye koloba likamo boye ozoloba vérité mais ekomaka lokola ozo chrétien musicien wana ekomaka lokola ozo finga ye. Alors toyebi pete Denis Lesse si réellement akendaki na kati ya Adidas Arena toyebi te eloko nini akendaki koluka kuna et tomoni ka na ba video bato bakobengana ye bima en tout cas toyebi te si réellement ezalaki vraiment Denis Lesse. Et concert ya Frère Egola bandeko nanga entrée ya Frère Egola bandeko nakotiela bino photo botala ndenge Frère Egola alataki botala pe ndenge Fally alataki. Or na bango mibale nani abetaki concert liboso eza ndeko na biso Fally Ipupa et botala Frère Egola ndenge alati botala ndenge Fally akotelaki pe azalaki pe na concert na ye. En tout cas ezomonana ke selon bato ndenge bakoloba ke Frère Egola azolanda toujours guide na ye oyo ezali bongo Fally Ipupa oyo akolakisa ye nzela mais
malgré azolanda ye mais azolinga korespecte ye te. Pourquoi Ferregola azolinga korespecte Fally te? Parce que komona déjà ndenge Fally afongolaki nzela ya baarena Ferregola alandi. So tobandi d'abord na stade de martyr na Kinshasa. Stade de martyr Fally mutu abandaki. Fally ntango aye Ferregola abi te nga mpe fona beta. Ferregola alandi. Tomoni je crois ezalaki héritier mutu ya liboso e Ferregola ayaki kolanda mpe na nsima ekomi mambo baarena bawario baye bayebisi ye fo otya date etuna na nini nanana. Tomoni mpe Ferre mpe abi te nga mpe na otika bongo te Ferre mpe aye kotya date nde bomoni Ferregola abeti mpe arena. Et je crois bien si tout va bien Ferregola kobeta mpe baplace ebele oyo Fally mpe abetaki parce que ezodépendre mpe na baproduction. Mais comment on appelle Ferregola kobeta bongo en tout cas selon nga eza courage na ye parce que biso nyonso mutu ayebaka nyonso azalaka te. Mutu ayebaka makambo kaka na nsima ya mutu alandaka mpe kaka oyo eza malamu. Biso nyonso oyo tosalaka na mokili toyebaka yango ka mingi sur 100%. Toyebaka yango kaka na nsima ya mutu oyoka ndeko wana akendaki poto ndeko wana mpe alandi nzela nini nzela oyo ezokebi alandi. Donc eza na makambo ebele oyo tosalaka toyeba yango kaka na nsima ya mutu. Alors eza mabe te komona Ferregola lelo azala alanda Fally Ipupa même na kolata même na basale eza mpe mabe te mais sauf que tant tozosala yango tozalaka quand même reconnaissant un tel bois asala yango te eza bien olanda quand même oyo eza malamu. Tolandaka ya malamu ya mabe tolandaka te nde tomona Ferregola azolanda ya malamu oyo Fally akosala oyo ezosalaka lelo tomona Fally likolo oyo ezosalaka lelo tomona Fally number 1 ya Afrique oyo esalaka tomoni mpenza ke oui ça va ye vraiment Ferregola mpe aolandaka lokolo wana efali mpe akozalaka ye moko te na toile faut quand même mwa mutu moko azalaka mwa conquérant moko boye esalaka bien ndenge tokomona lelo Ferregola azolanda Fally déjà na baarena ezokende deya kitoko. Tomoni lelo Adidas Arena lobi susu akobeta parce que aza na 2 dates et après wana akobeta sous ba place mosusu ekoya ba production ekeya déjà réussite ekezala parce que tomona na stade de martyr malgré Ferregola landa mais en tout cas réussite ezalaka total malgré ndenge balobaka abeta na ye mpe ya ofele mais quand même makambo ekenda vraiment kitoko makasi. Mais lelo mpe tomoni Adidas Arena aza na ba oyo mpena balingaka ye tomoni mpe en tout cas concert eleki nango vraiment kitoko makambo nyonso eleki mpe bien mais sauf que Ferregola quand même faut kozalaka reconnaissant envers mutu oyo mpe azolakisa nzela yango nde bato bakosenga epai ya Ferregola. Et concernant bambwakela eloko nini Ferregola alobi bandeko na nga na otila bino mwa son boyoka ndenge Ferregola alobi na kati ya concert na ye après tokobakisa mwa commentaire kaka ndenge ezalaka tolanda. Maintenant vous êtes devant les chanteurs. C'est les chanteurs qui vont chanter maintenant. Voilà. Voilà. On y va. Maintenant vous êtes devant les chanteurs. C'est les chanteurs qui vont chanter maintenant. Voilà la famille binomo boyoki Ferregola ndenge alobi voilà vous êtes devant les chanteurs. C'est les chanteurs qui va chanter maintenant. Donc Ferregola ye afingi Fally alobi Fally aza danseur. Donc oloba na ye wana veut dire que ye aza chanteur nde mutu aoyemba. Donc Fally aza danseur. Donc ils ont manque à respect
oui fali adansaka, oui fali achantaka, mais selon bandeko na biso ndenge bakoloba bi faire egola amanke fali pour pas respect. Pourquoi? Parce qu'alobi ye aza danseur, ye aza chanteur te. Ye nde faire aza chanteur, fali aza danseur. Donc ndenge tomona fali akataka loketu, ndenge ka kofi abenga ye chanteur, ndenge pe faire pe abengi ye, et ndenge ka kofi abenga ye danseur, ndenge pe faire egola lelo abengi kofi, abengi faire, abengi fali plutôt danseur. Vraiment bandeko na ngai musique yo ndenge kendaka kokamwa. Mutu oyo alakisi yo nzela, mutu oyo alakisi yo nzela otambola landa ngai na guide na ona guide yo landa nga po yo po koma lokola nga. Preuve ane tomona même bilamba fali alataki tomoni frère egola aluki yango alati yango na concert na isiko tolobani alati yango po alakisa fali ke ye pa aza na mbongo kosomba yango to alati yango parce que excusez ndenge amonaki ndenge bimisi fali kitoko ye pe aza na mposa abimaka lokwa fali yango bakobenga ye malanda ngulu ya fali parce que nyonso oyo fali ya kosala tomona frère egola azobunda na kosala yango. Preuve ane fali amemaki bato ebele na poto nga na bino tomonaki amemaki penza molongo sambo, mais frère egola ameki en tout cas esimbi te nde bomoni bagouve batikali bamakarus bailunga voir même bamusicienne mosusu batikali neti ilunga aza journaliste te, aza porte-parole te, aza soki chanteur ye pa yembaka, aza musicien na ye, mais botala ndenge atikali. En tout cas esali ye pasi malgré bomona wana bakoloba mais esali pasi kaka, esali pasi bandeko na nga baninga bavoyage bino botikali eswaka kaka. Mais en tout cas à part ça tolobaka félicitations na frère egola parce que concert na ye ebetami nango aozaka vraiment aoze tomoni pe simbi bato baye ebele bato babini ayembi po toloba pe vérité frère egola ayembaka pe kitoko malgré abengi moninga danseur mais ayembaka abinaka pe po ntango oyembaka oza chanteur fo ozala pe makasi na kobina. Nayebi te soki eza bongo te bandeko na nga bolaike bopartage Irène ezalaka bongo, je crois bien ezalaka bongo ntango oyembaka fo ozala pe danseur ezaka te oyembaka alors bana na oyo badanseuse na yo badanseur na yo okolakisa bango nini soki ke oyembaka kaka binaka te. Voilà bandeko vraiment concert oyo biso tosepeli kaka tokosepela kaka parce que komona musique soki ezongi na poto et que ede bandeko na biso edaka bandeko na biso na ya poto base défouler parce que des fois na poto bandeko na nga bandeko na biso bana na poto bazaka stressé na makambo ebele mosusu na libala ezosimba te mosusu bana bazo stressé ye afuta babili mabe afuta baniongo mabe na babanke akende boye mais tant moi concert eza boye bamosusu basomba bilamba place olatela yango eza te po bakendaka misala eza na bamosusu bakenda na bango église te akeka mosala azongi ndako. Alors moi concert boye esalaka bandeko base défouler ake mwa concert abini aningisi mwa luketo agangi mwa moke ntango azonga penako ase sentir à l'aise po bamosusu bamelaka babiare na bandako azose défouler na ndako kokende mwa libanda moko mwa musique mwa kermesse mwa boîte mwa concert esalaka toujours bien parce que nyonso tokomona vie mobimba yango vraiment musique kozonga na poto. En tout cas bravo Fally Ipupa, merci beaucoup yoza guide ya ba musicien olakisi ke oui oza number 1 et bravo na frère egola toza mpe na pusa tomona ba musicien mosusu mais toyokaki pe waze kwa kobeta na arena moko bongo boye eske waze kwa ekosimba waze kwa nani azotya mbongo anje eza ye moko to alingali esaka miziki ndenge Fally Ipupa alobaki mais tokoyebaka nyonso wana na mikolo ezoya e tokozela journée ya lobi. En tout cas déjà lobi yango kutu eza déjà ka lelo yango déjà tokomona tozela journée ya lobi susu Adidas Arena
ekobeta ma deuxième jour pe jour ya suka et après toya kosala su baanalyse mosusu mpona koclôturer mpona koclôturer baconcert ya fere oyo ya Adidas e toyoki mpe fere gola basaleli esi store bagolwa mikolo baza bango na bango biso tolobaka bolamu soki malamu eza tolobi soki mpe mabe eza tolobi toyaka kaka kosala mwa baanalyse toyaka kaka koloba ka ndenge ezalaka totalanaka lisu likolo ya lisu. Et voilà bandeko na nga, abonnez-vous, likez, partagez. Vraiment merci na bino nyonso bolinga biso, bo continuer ko s'abonner, bo continuer ko liker, bo continuer ko partager, yango nde soutenaka biso. Nyonso wana to koloba ezalaka nango ya ofele, bafutela yango mbongo te. Ozoboya ko liker, ozoboya ko partager, kozwa eloko te bandeko na nga bo soutenir biso et que ça la biso bien ba sujet ebele tokoya kolobela. Et voilà bandeko tokoya pe kobeta lisolo ya Koffi Olomide parce que tokomona Koffi Olomide eza kaka ekiti mati akumisa Sindi mabe asala boye mabe toyebi te eloko nini esalaka vie na biso mopao asala bongo tokoya kobeta masolo wana nyonso tokozukela bino mwa bangonga en tout cas bo excuse biso mikolo ngonga vraiment ezopesa mwa mobulu me tosalaka effort ya koyaka na moko et mikolo ezali koya pe bokomona mwa bajournaliste moko bakozongela koleka kaka ndenge ezalaka. Et voilà bandeko na nga, bisous bye, ba bon week-end bisika nyonso ezwami bino et bon guérison à BM aussi. En tout cas nzambe azala na yo, bisous bye.